Ma Mission TV, le miroir du monde. Lelo diplomatie oyo azosala yango lelo zo produire biso. Lelo zo mona lelo bandeko matungulu bajwe bonga. Ozo mona ka bandeko Jean-Pierre Bemba zongi mboka pa bali na kimokolo. Azalaka vice-président ya Ecofin alonganaka. Kaka na 6 mois ya bokonzi ya tata ekolo Tshilombo Tshisekedi Bemba sali mariage. Yango na lobaki pe nazo lobaka ngo tango nyonso ba ili falansa balobi na biso l'enfant fera mieux que son père. Donc eloko oyo moboti asali te ezana malamu to na mabe mwana sala kango foide na uti koloba na bandeko balandi ngai papa Bemba Saulo na sala ka prison makala Jean-Pierre Bemba sali CPI mabe to malamu yango wananga na lobi l'enfant fera mieux que son père. Le concepteur de l'amour c'est Félix Antoine Tshisekedi. J'assume mes mots. Papa Etienne alobaka na biso to la pongia ba bébé ndeko Tshilombo ya lobi siko to lamuka. C'est lui le concepteur de l'amuka. Yango moni même l'amuka va perdre boussole na bango puisque le maître de l'amuka ça courage. Mais de Bouchada a posé en 2023 c'est le candidat président. Ah kotanga ka été. Boni to tanga. Ai kotanga ka kombo wana te. Kombo wana soko tanga ngo kongola kwa kiso ipene. Boni abwaka so. Te kotanga kango te kongola lingaka koyoka kombo wana te. Ayoka soni. Akoya makale kale ndeko Fayula beta ili kofi mabe ndeko Félix beta ili kofi mabe. Soni akoya ndeko Baatsa sali acte moko ya démocratie, ya responsable. Malgré que ballon ya Tchelibi na prolongation, a joué occasion a déjà na 2 minutes bandeli ya match. Mais Elin Koloba akokaki déjà kolongwa avant tango nungu ebimaki. Mais bango ba welelaki ko kende ko signer chaque fidélité na individu, ne sika ba kende ba signer chaque fidélité na mboka. Bololo yo ya bokecho za na poto. Atsangelo ka kolia matame ye minene lokwa mutameli value. Bolole wa yambo wapi yambo ya nani? Bolole mutaibi 100 € ale 100 € ya mama Marie Madeleine Madilu. Yoko tangela nga bokecho ya mbungana sala na sima yambo bolole mutajwa ta certificat et l'autre côté nini te. Alexis Tamwamba c'est un mauvais choix pour le peuple congolais. Na sa clair ya kolobango. Tangu ya zomela kafa mobibinan tukana bikedi batia na moto babalola. Félix azofanda na mesa na bato ozo kelengi afia saba ndango bomwana yo yakotangela nga ya yambo ya nani asa na mwa lufundu na mwa liyongi et ya misato ndeko Alexis Tamwamba na mois de mars auti kochela mokonza mboka Konongo pour la libération ya ba prisonniers politiques. Je pense pour la libération de Kodio Mindongala ndeko Alexis Tamwamba lingaki yango te. Asali mobembo na est pour na kotarder mot d'ordre ya chef de l'État. Et lelo ndenge bazo bimisa na FCC exemple nini oyo tonda kisa nini o ndeko Alexis Tamwamba ya kopesa pa na biso ba imboka. Tete ndeko Kabila na FCC na ye ndeko Shadari na PPRD na ye batia mwa mai na vino. Bazana ndakisa malamu te na mboko oyo tata. Bazana ndakisa malamu te. Lelo moto nini akoyi kotelema na mboka oyo o awuti na PPRD loba pe bayimboka bayoka ye konyoso PPRD lingi ya bola yango alingi kaka ye ne loka kotswa te ye azobanza ete na 2023 akotsonga PPRD tikana loba na yo osokei basenga ka bapesa yimo bapesa yi banki bon ki bandeko matungulu apesa nanu bandeko bayimboka bilan ya musala na ye na présidence na finance soki apesi nde bapesi banki bina apesi te barema mbudi ya senia te boye te banki kaka mpona nini yalinga kaka azalaka mama alikele kija lelo na TV ndenge ezalaki batsongisa boye batangi batsongisa boye babimisi mandefu ya pembe batsongisa boye babimisi suki ebele alingi yango te ndeko epenge faleka na délivrance bango bato bautilisaka Congo na butu na Congo a butu Fayulu le président de la République ndeko epenge soki porte parole ba musitu ba premier ministre na Congo ya butu ya bandoki na Congo ya Moi Tshilombo nde mokonzi ya mboka yango moni losambo elongwe na Congo Kurunzinza président Burundi asangisi wa yepe ba ministre na martyr na bango basali losambo.
mataba kusafunga nuki. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah. Oh yo l'équipe. On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tangu na yuka kiri sorile GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te CPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. réputation phénomène de réputation constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Matondi mingi bandeko balanzi ya ma mission télévision talatala ya mokili mabongo boko na biso sika ote ya bikolo ya bapaya ekolo Congo démocratique mpe basusu atombe na banso pona mbala ibale boye ipi bolanzi bola muli naka na biso na bino mbongwana moko linaka moyesolo lobaka na tina moye matali bongo mbongwana okati ekolo Congo démocratique bongo to mona kibiso na biso zaki bongo banzenga neke to baba témoin lolenge ka ni passation pacifique to ba civilisé esalemaki ya bokondi au sommet ya l'état to mona ki bongo kumu ekolo ya kala mwana mboka Kabila ko kende pe ko tika ngwende na kumu ekolo ya sika mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezaki moko ya ba changement et peuple Congo ezaki nango bosenga kasi ba kosenga be suka wana te ekota kata ba institution ya l'état kino na makambo ya ndenge na ndenge pour te peuple abika aboye longo bani okati ekolo le Congo démocratique moko le modelo na cadre émission na biso na bino mbongo na tolobela bongo mais matali bongo actualité politique ya mboka Congo mingi penza na cadre parti témoin ezali bongo ko salema sangisi bongo bikolo banei totanga Rwanda, Burundi, Angola pe ko le Congo démocratique wapi pa bongo ba ko bongo na tina bongo ya kotia kimia ote ya région ya Grand Lac pe chef de l'état pe abembuka ki azali bongo kuna mboka Angola esika yango penza mozali ko salema pe susu nungu ya onte ya moto ya Sénat ya mwana mboka basi lukwebo elongo na Alexis Tombwe Mwamba ex-ministre ya justice ya Congo démocratique asaki madame moto mabe trokamata bongo bose momo yango okte ya émission moye pe tokotika te na sima actualité akafuka fumo eningisi bongo masanga politique ya Congo démocratique lokola mwana mboka Freddy Matungulu moko ya coalition la muka pe mokambe yambo ya lisanga ya politique pe parti politique Congo na biso ye akomi bongo omoto ya bad bongo nomination esa mi bongo pa ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état toko tula pe mamoke mais matali bongo avenir ya lamuka boni kuna ekozala nungu ekozala tote bokabone ko salema to nomination musu ekoya ekosenga moko ke leader moko ke basusu batika to boni et pe to epengli mamoke bande quand même sur IDPS ba komona boni na ba nomination ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na banson boye ipe bolanzi ela moto ya bibongo pasteur Gili moko ya UDPS ndé to koswana bongo na kati na matali kenza actualité politique ya mboka Congo pasteur Gili mbote ndeko journaliste mbote na bandeko nyonso bazwili baku ya kolanda biso mbote na bana nyonso mboka bazana mboka ya libanda ya Congo oyo ba kanisa ki ete
batia liyebi na bango epai na ngai po bayoka oyo koleka yango na profitaki na pesa mbote na ngai na Bishop Némi Kabeya na Montréal, Bishop Alfred Kabongo ya Mama Noélie Kassa, évangéliste Philippe Swabaston na Lausanne, pembote na yo ndeko ya mbingai. Matondi mingi pe bienvenue na ma mission télévision Le Miroir du Monde. Merci ndeko. Voilà le pento ko sola bongo mais matali actualité ya mboka Congo kasi to bana na moyemo ko ningisa na ino mwa moke ya mboto ko tante ya basusu ba bazali bongo sima moko le malelo bongo coordinateur ya FCC mwa mboka Ndemi Mulanya a kotalisa liboso ya Banson candidat na bango ya FCC ba batie le kola aza la président ya Sénat mwa mboka Alexis Tambwe Mwamba moko malelo bongo ba ko présenter sika nungu yango eko sa boni na ngambo biso ko toyo ba tu ko pa ko senga ya tika la ube na kati ya candidature na ye lokola président ya Sénat atako ba longo lié to ba azui suspension indéterminée. Matondo ndeko na ngai na likambo yango oyo ojunga ngombala moko na monoko esengelaki tomeka to yebisa bayimboka po basosola pe bayeba lolenge nini mboka eza kotambola. Je pense que bayokaki ndenge FCC a présenté candidat na ye ndeko Alexis Tambwe Mwamba. Na ngai koyebisa bandeko na biso boye eza mwa pasi eza mawa lolenge bandeko o tozana bango na kata mboka ba papa ba yaya oyo bazwaki libaku ya kokamba biso. Na ngaki na yebisa bango boye au fait tozana kata démocratie kobimisa candidat c'est pas un problème mais koyeba nani oyo biso tozobimisa. Alexis Tambwe Mwamba c'est un mauvais choix pour le peuple congolais. Naza clair ya kolobango. C'est un mauvais choix de journaliste. Alexis Tambwe Mwamba azana na mwa réputation moko ya malamu te epai na biso wana ya liboso ya mibale okondimela ngai awutaki kofinga bino kosaola bino ba journaliste ndenge tolobaka na lingala makanza abengaka bino ba minable bato apasi azana mwa lofundu na mwa liyongi e ya misato ndeko Alexis Tambwe Mwamba na mois de mars auti kochela mokonza mboka Konongo pour la libération ya ba prisonniers politiques. Je pense pour la libération de Kodio Mindongala de Alexis Tambwe Mwamba lingaki yango te asali mobembo na est pour na kotarder mot d'ordre ya chef de l'état et lelo ndenge bazo bimisa na FCC exemple nini oyo tondakisa nini o ndeko Alexis Tambwe Mwamba ya kopesa pa na biso ba imboka azo ya wana na mwa lofundu bolinga te ngai nde moto na kosala oh bakambaka ekolo na matata te bakambaka ngo na lofundu te bakambaka ngo pe na moto makasi te ke ngai nde te. Je pense que bandeko ya FCC lokola bazo travailler na coalition ba meka bazonga mais moi sengo nange zanini ndeko Joseph Kabila za na raison ya koloba kenzinga na ngai nazana bato jomi na mitano te oya bosembo nde yango ezomonana yango omoni etuluku na bato basalaki molongo na kinga kati lokwa bibwele soni nde za na bango pona bango nyonso bato bosembo bazate pona Joseph Kabila yango omoni azolandaka nde bato lokwa ba Alexis Tambwe Mwamba na ngaki na yebisa ndeko Alexis Tambwe Mwamba obanda kozala DG na mboko oyo ya Ofida nde muteboti ba DG mi ba DG ilelo ndeko Tambwe Mwamba ozala déjà déjà réputation ni nyamalongo tika outi koleka na justice lobiawa ondongwanya ojwaki même embargo na bandeko bayambinga ilelo ojwaka embargo na bango pe oboyaka komikitisa liboso na bango nazo banza yete mboko eza ya Nzambe mboko eza ya Kabila te ata ya mokonzi Félix te ata mokonzi Félix Nzamba tie lokola gérant mais mboko eza ya Nzambe mboko babetaka tolo te po mboko eza na bato batangisi makila na bango bandeko cardinal Malula bakei Bichu Nzambi Ngwabi bakei ba monseigneur Kataliko bakei ba Rosi Chimanga ba Thérèse Kapangala bakei bato lolenge na lolenge bakiti pona mboko oyo mboko eza ya Nzambe na kobanza ta lelo ndenge bazobimisa yo zonga mwa sima
otala sima otsonga moto ndenge ndeko nanga fera yembaki tala singa sima zonga pe moto na banzete yango wana ndenga nangaki na loba nayo sika pe mwana mboka bati lukwebo modeste et tellement bien ngwina ko lobete a ko retirer candidature na été hier à cause la bon kaka lokola candidat na présidence ya Sénat kasi bande ko FCC batali si na ko lobete ba député to ba gouverneur nyonso ba bazaki on enkombo FCC ka bazaki ba lié bazaki na FDC ka ba lié FCC ba se prononcer na 48 heures wapi pa bon bazali na ndeko basi to bazali na ndeko na banjete ndeko Kabila na FCC na ye ndeko Shadari na PPRD na ye batia mwa mai na vino bazana ndakisa malamu te na mboko oyo tata bazana ndakisa malamu te lelo moto nini akoyi kotelema na mboko oyo oyo awuti na PPRD aloba pe bayimboka bayoka ye réputation malamu eza te je pense to na jongi na motuna ndeko Bahati sali acte moko ya démocratie ya responsable malgré que ballon ya Chelibi na prolongation a joué occasion na déjà na 2 minutes bandeli ya match mais Koloba akokaki déjà kolongwa avant tango nungu ebimaki mais bango ba welelaki ko kende ko signer charte ya fidélité na individu ne sika ba kende ba signer charte ya fidélité na mboka nde yango wana l'homme trahit toujours PPRD na kata FCC nda bénéficier po yebaki ke ngai moko PPRD soki na bimine lo nyandoki bato bakoyeba ke ezali ngai bino boya bosunganga nzoka makasho FCC apesie nde zo profiter kaka na PPRD ye moko yango ndeko Bahati atali amoni alobi te na latisi nde PPRD kazaka ora satikalaki molumbu ndake ina ye mais je pense pour un problème ya lié ndeko Bahati nde mutasinaki na FCC ba député na été ba lié na été qu'est-ce que c'est prononcer parce que ouais on dit mon kenan de Bahati au longwe député topé au longwe gouverneur na kombo papa babota maka député te babota maka ministre te bakomaka soki pona Congo pona ko salela Congo ngande ko naona député te naza pe ministre te kasi nazaka mwana mboka po Congo eza ya biso nyonso constitution lobi congolais nyonso aza ndenge moko na mboka na ye ata ba Jean-Michel Lokyo bazolanda biso ba Roger Luma bazolanda biso biso na bango toza ndenge moko ba mama Marie-Madeleine Madilou bazolanda biso toza ndenge moko mama Bénédicte Bilonda merci toza ndenge moko donc mutu moko te aleki congolais awa na Congo donc ndeko Bahati asali eloko moko ya lokumu atia mutu bapesa ye pe makoki ayoki pe pasi tata lelo muta sali FCC wana eza ndeko Bahati lelo ndeko Bahati nde muta pesi mwa makasi na FCC zaki na ba député belé bafuti ye nde na monnaie de singe yango asepeli te konyoso PPRD alingi ya bola yango alingi kaka ye ne eloko akozwa te ye azobanza ete na 2023 akozonga PPRD tikana loba na yo osokei tango elekaka osoleki kobanza teke na 2023 yo kozonga otia maponomi pe Kongola vote yo o nyonso zosala carte nyonso za nango bayimboka pe bayebi yango okolekaka nzela te mwana mboka Bahati courage ndeko Shadara kozonga na 2020 na 2023 te kwa candidat président kotanga ka ete boni totanga ai kotanga ka kombo wana te kombo wana soko tanga yango Kongola bwaki so ipene boni abwaka so te kotanga kango te Kongola lingaka koyoka kombo wana te ayoka soni akoya makale kale ndeko Fayula beta eli kofi mabe ndeko Félix abeta eli kofi mabe soni akoya kotanga ka kombo wana te akoya kotia candidature koloba na ba Congolais nini azala ministre intérieur asali ba misala nyonso na mboko ya malonga bapesa ekusirku na tina aleki na makambo ebele na mboko eloko nina apprenti nini ya malongo ya tiki na mboko oyo même lelo ndenga za secrétaire général à PPRD ndeko Shadari eloko nini oyo sala ndeko wana lelo akoko bima na velodrome akoko ya na terrain bondo akoko ya na terrain awa ya bon marché pa tombo loboko bayimboka balandie soka pesi lomeya te kotanga ka bakombo musu na mboko te za lokola ndenge eloba maki atande ko Félix bato mususu bayebana me bayebana ya mabe koyeba nese leka
neti bandeko Shadari déjà déclassé na politique en mboka oyo yango tika bazala kaka bazomona lokola ndeko Kabila pona bango azanzambe po yo soko ke ibiso to sesengani lobaka biso ba mongo yango no moni bazala kasi masima na ye po yena congolais boye ani loka koloba na bayimboka te matondi mingi Pastor Gili na biyano ko pesa na biso ve rojoli moko na biso mère Tati mère doublé hein au na biso babi Pastor a koloba bongo boy longo bani kasi sika tokota naino na bojindo ya makambo ya chef d'etat ko sala malamu to mabe to kamata bongo biyano biso na bino longo lelo quadripartite ko sala mabongo na wapi pa isangisi bongo bikolo bane to tanga Angola RDC ekolo Rwanda pe ekolo Burundi Uganda to loba pour la région un grand lac le kabongo bon somi le kabongo bolamu ya bikola bafrika bayina tangi wana ozali nzinga nzinga tope pene pene ko so Congo démocratique kasi bande ko basusu ba koyeba te nini na chef d'état a ko sala pa matimi bembo moyango et si eleki atami motango tout ça to loba msusu ba ko mona ngonje ezali na sens c'était to petit na te to tanga motu ya ni pene ko bimana kata cadre parti to wana. Merci Ndeko. Je pense que Uta tata ekola fandi ne bonga na ye kino lelo soki olobi ke bilan eza négatif nzamba limbisa yo eloko yo kana limbolelo komo kwa motu ya tata ngana ningaka soki nazo sala émission moi suki ya motu etele makangai na moni siko ebandi komata oyebi ke Konde Tshisekedi wa Mulumba alaki motema mabe boni oh ngala lingaka siko motuna ya bongo boni père ya démocratie na lobi na yo tango bato bazowelela ka ba poste ba primature ba biloke belebele na mboko oyo Konde Tshisekedi datu mokonzi Félix Ache na sama kola lobi vanda ngai moko na te ya yo tango bango bazoluka ka lobi vanda donc politique oyo Kondo Etienne alakisi yango Félix soki alakisaka yango ba politicien mosusu nde lelo tozomela mai te na mboko oyo yango na lobaki pe nazo lobaka ngo tango nyonso ba ili falansa balobi na biso l'enfant fera mieux que son père donc eloko oyo moboti asalite eza na malamu to na mabe mwana sala kango foide na uti koloba na bandeko balandi ngai papa Bemba Saulo na sala ka prison makala Jean-Pierre Bemba sali CPI mabe to malamu yango wananga na lobi l'enfant fera mieux que son père. David Nzamba pekisi ya tongela ye tempelo Salomo ya tongi tempelo. Oyoki tata. Tata Etienne Tshisekedi mayele belé na motu asuki sabo continuer kana premier ministre. Lelo Chilombo Tshisekedi Félix nkumu ya mboka. L'enfant fera mieux que son père. Donc eloko oyo président Félix ayebi malamu na politique branche na ye élevé c'est la diplomatie. Donc biso tozoka moite surtout que li pepo na bokonzi te bako benga ye au pigeon voyager wana mauvaise langue papa yo yebi ba imboka oui mokonzi ya mboka bazo yamba ye na tapis rouge asa secrétaire général à IDPS bazo yamba ye na ba président ba mboka mususu kokana te prophétie la kisaka et yeba kika kokambaka mboko oyo yango tolobaka na bandeko bozo bundisa mupepe bokolonga yango te Chilombo Tshisekedi oh lelo nazo benga kaye consommons 100% Félix 100% congolais lelo diplomatie o yazo sala yango lelo zo produire biso lelo zo mona lelo bandeko matungulu bazwe bonga ozo mona ka bandeko Jean-Pierre Bemba zongi mboka pa bali na kimokolo azalaka vice président ya Ecofin alongamaka kaka na 6 mois ya bukonzi ya tata ekolo Chilombo Tshisekedi Bemba sali mariage pour mona yete to ba kumunde a financer mbongo mona tata na ba tourner ko sala kunya mboka na lobi na yo soki makambo nyonso efongba mimboka efongba maka bato babikaka na fornication bazo finaliser makambo nyonso pour mona yete nkumu ya ekolo alakisi ndakisa diplomatie ezokende malonga tozalaki ya kokata na les 9 pays limitrophes na biso bondeko yalaki malamu te ndeko Kabila 18 ans na pouvoir ayeba ki diplomatie te ayeba yiko solola te biso na ye na mboka awa ti ya kei to tikali koyeba ta mongongo na ye te alaka mongongo moke to mongongo munene to tikali ko sosola yango te mais tata mokonzi ekolo Chilombo Tshisekedi tango aye eloko liboso aluki abongisa bondeko na kati abongisa bondeko nzinga
yango lelo moni epai nyonso azotia makolo bayimboka mboko balongwe bakena mboka Zambi bayambaye bayimboka ya koto balongwe bakena mboka wana bayoki tata na bango akoya bayambaye. Donc bit na ye pe souci na ye ezake congolais azongisaka zaka na ye ya sika na betelo lisolo moko na yebisa bandeko o bazolanda biso ba Jean Michel Lokyo bazolanda biso na Paris wana o yazo soutenir biso Maman Marie-Jeanne Nkuta na Ottawa zo sepela zo mona mwana ye ba mère Tati mère double ba kolanda aussi kasika ba Roger Luma bazo sepela na loba na yo lokomoko oyebi démocratie po efanda ezaka alipate ata tozape na posa alipa ngai ape na posa alipa na ape na posa na za malamu mais soki kimi ezalaki te tokai kofanda no awa te nde loko nkumwa ekolo aweleli asala yango wana auti Rwanda bafandi na président Kagame alobi yango na miso bato alobi ce n'est pas le Rwanda qui combat la RDC oyebi bato balobi nini abangi Kagame bololo yo ya boketcho azana poto adzangelo kwa kolia matame ye minene lokwa mutameli valium boketcho wa yambo bolole wa yambo wapi yambo ya nani bolole mutayibi 100 € ale 100 € ya mama Marie Madeleine Madilu yoko tangela nga boketcho ya yambo ngana zala na sima yambo bolole mutazwa ta certificat et lo côté nini te nazo fanda nazo tambola kana banganda tu moi vidéo na ya koti na ndaka lobi bilobela ya yambo ya nani ya zo finga Chilombo tangu ya zana bokungu ikela Chilombo za na Bruxelles tangu ya zo mela kafa mo bibina ntuka na bikedi batia na moto babalola Félix azo fanda na mesa na bato ozo kelengia via saba nango bomona yo ya kotangela nga ya yambo ya nani. Alors tangu a lobby que ce n'est pas le Rwanda ba congolais ba lobby moni abangi Kagame mais lelo tangu Bosco Tanganda na poto alobi yango ke Rwanda te mtezo bundisa Congo bato bazo bundisa Congo autorité congolaise ba benga nga pe ba na mboka lelo na raison ba nani wana ba ko bundisa mboka na biso Congo mukasiki ba zape na kati ya mboka na bongo tanga atangi Joseph Kabila oyoka kite alobi ke ye mtazo financer même M23 kolo nango ye alakisi même ba bordero ya ba paiement oya bande ko kino futa ba milice kuna ezali kamba ko bomba na lobaki mikolo to za na époque ya Galates chapitre 6 verset 5 à chacun sa peine. OK yango wana matondi mingi mwana mboka Pasteur Gili na moni azu moi lipombo tope boni to benga moi nini Pasteur Gili te moi kande bandio mata sika pour ko babongo bosolo ya mboka Congo kasi ya peto le bana no président Fachi atali atala beti miso pai apone bi matungulu na moto ya bad moto ya lamuka te bongo lamuka eza ya nani kolo lamuka nani Martin Fayulu te tika papa tiko koya ko tele misanga yi ba Cédric Bope bazolandanga na London na ba Jean-Paul Chibangu ba ya Willy Kalombo bazolanda ba mona na kei ya nani. Le concepteur de Lamuka, c'est Félix Antoine Tshisekedi. J'assume mes mots. Papa Etienne alobaka na biso to la pongia ba bébé. Ndeko Chilombo ya lobisiko to Lamuka. C'est lui le concepteur de Lamuka. Yango moni même Lamuka va perdre boussole na bango puisque le maître de Lamuka zate. Auto yebisa ndeko Martin Fayulu na Este. Alobi tika ba proposition pa pamba yozo sala kende na ensemble za député eli. Et nazana a besoin ya opposition wana bo sangana. D'ailleurs boza même na soutien na ngai moko. Yanga bandi ko yiba. Taibi ayiba. Ako débaucher nani. Débauchage je sais pas Félix Sitin. Ndeko Fredi Matungulu nana yebite na mboko kasa mutabwania. Nana yebite ka banda ko zala ministre de finance depuis époque maréchal Mobutu. Nana yebi angote. Nana yebite ke ndeko Fredi Matungulu c'est un fonctionnaire de l'État. Nana yebi casquette na yete kasa même titre na ba Alassane Ouattara o lelo azokamba Côte d'Ivoire. Nana yebi angote. Nana yebi angote ke ndeko Fredi Matungulu yemoka lobiti siko eloko na osala la muka na zo ebango pete. Nani yebi te ke ndeko Fredi Matungulu bachie ye na assiette na ye. Nana yebi angote ke ndeko Fredi Matungulu auti koloba yemoko lobite. Ndeko wana aza motema malamu utabandakala. Nana yebi angote Kendeko Muzitu aloba que je n'ai jamais vu un homme honnête comme Félix. Nani ayebi angote que le 27 juillet 2018 na centre Nganda, Mama Bazaïba aloba Moïse est parti, maintenant Josué
telema kotisa biso na terre promise ndeko Félix atelemi boy na centre Nganda na congrès na biso IDPS oya bombi likambo wana nani po lelo parfois zomona tozo fingana papa Simaro lobaki soko zo swana na mutu batela maloba ta msuko swana ko umela ukosanga maloba omwe lelo la muka ninga sangi maloba esili ndeko Katumbi ye alobi tozo kende tokutana mokonza mboka bafingi ye na ndeko Martin Fayulu po ya za molole mopete ye loko ya ibi malamu kufinga asa silisi communauté internationale na kufinga afingi tina ambassadeur États-Unis Mike Hammer afingi tina George Pompeo ndepesa ki maboko olobi yango afingi bango nyoso ndeko Chilombo koloba kutu te azofinga ye na moyi na butu azoluka lipa azobimisa batu na moyi na butu ye moko azokende batu batali balobi te ndeko Fredi ayibi mosala na ye jo yetia ye na mosala mabeza wapi lelo na ndeko Katumbi na Fayulu na raison mais kasi pe tango bayimboka bakoloba ete bazoboya nde bato basi basali wana balingi pete bilenge pe basala kasi te toboyi te basaka na mobutu bato basali na kabila toboyi te ndeko Félix alobaki yango mutu nyonso oyo aza na réputation ya malamu tala erreur la muka basali bafingi ndeko Katumbi bafingi Antipas Mbusa Nyamwisi mais tango ba nomé ndeko Fredi Matungulu loko aza bandundu omoni monoko elobami bakangi moto alingaki akata mboko na biteni ndeko Martin Fayulu na ndeko Mozitu bato bandiki bakabola mboko mais tribalisme te bongo awa siko ba nomé ndeko Fredi Matungulu bafingi yete pona nini mwana mama nzoka biso na IDPS awa ndeko no azoloba muluba te parfois singa ikabongo te ngai mongo papa Equateur bokila lokondo efape kato bato sokola bato somania bande ko ba bokecho wa yambo wana bolola sa sesenga na kota zamba mongo amota mayele mota moto soko tangi bato batangi mingi na mboko yo d'ailleurs le premier licencié ya mboko yo Congo mongo ezaka bandundu te bomboko lokumba iselenge papa bomboko lokumba iselenge donc elinge lobake ndenge na telemi ya motabwanya kotanga ngai na misesengano te mboko ya te ko i paradis bokechwa kozwa mosala certificat te brevet te diplôme te akozwa mosala sikani nga kaka ne lobeli nango nazoloba mosala te papa nakobokola libota te nakozala moto te babo kulaka basa boko nda biso losako ekinyo mobimba to yambi bongo po ya bino pasteur Gili ye bongo to ko somela lobaka bien Gili bokwala pasteur Gili Bokwala ye bongo to ko sola matali ya actualité ya mboka Congo pasteur Gili Bokwala sika ape bandeko ya lamuka bazaki ni kitamone ye Moïse Katumbi bensaki ba mokolo ya le 20 ya sanda moto kamata mina yango ape bosi bozwinde ko matunguli elakse na réunion wana kitamona ya kozala na kati te ndeko epenge na ningaki na banda question ya ko répondre yo ndeko epenge ya sali boni pasteur Gili te ndeko epenge akosi batu mingi lamuka état d'esprit lamuka peuple congolais lamuka toluka peuple congolais ndeko epenge faleka na délivrance bango batu ba utilisaka Congo na butu na Congo a butu Fayulu président de la République ndeko epenge soki porte parole ba muzitu ba premier ministre na Congo ya butu ya bandoki na Congo ya Moyi Chilombo nde mokonzi ya mboka yango moni lo sambo longwe na Congo Kurunzinza président Burundi asangisi wa yepe ba ministre na martyr na bango basali lo sambo abito bondela pona mboka alinda kisa ekolo Congo alandi na kisa lelo Félix aye kolongola bokonzi ya primakuria bokonzi fozala na ba mystique ebele lelo bokonzi komi ya Nzambe Kurunzinza tala lobite exemple malonga balandaka yango alandi yango nalingaki na yebisa ye lamuka wana balingaki balonga soki alaki ya bango ndeko na yebisa bandeko eloko moko David azobunda na Goliath roi Saul alatisi ebibundeli alobi te omoni moto wana okokoka ete na maboko pambo ayelenge lata bibundeli yoka réponse à David abino avec ça je ne saurais pas marcher je ne suis même pas habitué na longola yango kaka na libanga pamba Goliath akoyaka lamuka kolonga ka Félix te aussi longtemps le concepteur de lamuka c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozonga neno mama kena molobi te bokondi to boya Kurunzinza elongo koma be na bonza mais kasi bato batasa biso na koloba ete bokondi po kamo sengete makile tanga kabutu pela moko na moi bongo te nde yango Tshilombo Félix Antoine o lelo nazobenga mwana Nzambe ayi kolongola yango mokonzi mboka zobondela
Mobutu na 66 alobaka s'il faut conclure les accords avec Satan pour chercher la paix, je les ferai salaka yango. Petit l'omboyer na makoki na lokola moi na nzambe lokola Thomas Ekolo abi à ma qualité de chef de l'État. J'annule toute les malédictions. O ekotaka na mboko pe longwe papa. Yango ebandi kotambola. Lelo zomona congolais, tu sais dans la politique on ne promet pas les pains. Dans la politique on nous promet d'abord l'espoir. Lelo congolais zo kan sai na motema na ye ke eloko malunga na mboka nanga ezokuya. Ezokokota. Na dju tata oyo azako se pour le monnaie pour peuple congolais lobi azongela nambane ya mutuya atako bato bazolinga to memaye na politique ya aussitôt dit aussitôt fait yangote musala ezo salama papa lelo ba débloquer 1 milliard 95 millions de dollars pour na bana batango fele. La souci kasi ndeko tango yoko ba biso makambo kafuka fumoye ezali bongo kolekela biso pamba te presse présidentielle likambo yango ba kolobela yango te ezaka presse ya Kabila to ya Fachi te na lobaki na yo bolongola Kabila na makambo yo Kabila koki kokamba mboko yo te ka faye kuma ko ndemo kasi ka akosa kasi ba kolobela yango onte habitando te tozo yo 14 sentir te communication mokonzambo kaza tata d'ailleurs eloko okutu ya boyi komi kumisa wana ya lingi yango te Kijalelo na TV ndenge zalaki bazongisa boye batangi bazongisa boye babimisi mandefa pembe bazongisa boye babimisi sukebele alingi yango te mosalande matozi mingi bandi to kokoma pena na suka tata to beta yebisa baninga ndenge commerce sili yebisa bango ndenge bokasa yebisa batu ndenge misale ezo sala matata yebisa batu mitu ya engunduka train mine se sombami yo ki aleki basala plateau spécial mbabala kisanzela ya lokola tata ki asombi kopo pona bana ba melamba inanda alekelango 100 jours en mars tata ngana yebisi yo ndeko Félix azana 1525 jours pendant 5 ans 1525 jours donc nano a consommé même pas 250 jours mais vous sentez que ça va lelo ndeko Matungulu libota na yebiki lelo bandeko yo nomoni ndeko Bemba ye bato bakanisaki monene ya ndeko Bemba soki ayawa mabele koningana te kasi ndeko Bemba senga ka bapesa ye banque bon ki bandeko Matungulu bon apesa nanu bandeko bayimboka bilan ya musala na ye na présidence na finance soki apesi nde bapesi banque bilan apesi te barema mbudi ya signé te boye te banque kaka pona nini yalinga kaka zalaka mama Ali Kelemba et puis pona nini alinga kaka liaka moto liboso ndeko Jean-Pierre Bemba atika pena bandeko Matungulu basa te tikanga inapesa ndeko Riki Kanza mbote na États-Unis nakanisa pe ndeko Edi Kamina bandeko bazolanda biso bazo soutenir mosala bandeko bazo banza biso de partout maman Gisèle mère Tati mère doublé a kolanda biso Roger Luma to ko mapenda boko na suka nyaka na biso ya mpoko malelo kasi ya mboto kabana yo to so pe neno mama ke ma mazeko likankati ya UDPS to moni bongo sika silence absolu na kata UDPS bandeko bako yima na ba nomination ya chef de l'état ou comment te ndeko imite mutazo yimazate en tout cas tisikoyo biso to bomba likambo to monaki mikolo utako lekawa moi makambo IDPS batu bakotaka te IDPS eza bana na kati ya ndako to lobani to bongisi to silisi abupia e bongo soki mwana ndu moke bobimsa ngo libanda pona nini boza boyebi ko bomba likambo te to silisa ngo po IDPS eza parti ya démocratie ya peuple congolais IDPS abomba kate yango moni eza seul parti au monde en Afrique mokambi nango akena sama bele parti skali ko jabo konzinasi IDPS nalandi ndeko moko na tongo avo azolo bani tando na biso ya Congo alobi etalobi soki ba ko mona ete chef de l'état azali ko sa ba nomination be na bato ya lamuka etete na kata IDPS ko banda 37 oyo bango babunda bazali na moto ya bwanya te luka yo tunaye wana nda sesengani luka yo tunaye musalo bandeko Gisin Kabuya basali CG ya yo yango wana musalo yo
badoktere eteni bazosala mosala oyo ata kobiso balietina ta mosala oyo te wana sesengani tata luka yo tuna ye na kokota makambo ya bolole moto azoloba makambo oyo ezangi nzela te balanzi ya mission télévision miroir du monde komi boko na suka émission na biso ya mokolo mwa lelo matondi mingi na baso bandaki biso nte ya mokili mobimba na Roger Luma depuis France mwa na ntango ya solo molobeli ya président Fachi na ba France ko dans soko simbi okuta na Roger Luma na mère Gisèle mère Tati mère double maman ya bana mapasa donc wanande bato basimpe na idéologie na mboka ya bapaya po na président Fachi Bibi Kapinga la blessée de la presse congolaise bon séjour à toi depuis Afrique du Sud à notre bébé aussi passe à to comme na suka au mot de la fin na bandeko nyonso balandi biso même moral bandeko bokechu bandeko nyonso babundara po na Congo libanda ekolo po to suka biso na message ya suka bandeko nyonso bazobunda po na Congo na banzi papa Zola na Rotterdam na banzi Mama Bénédicte Bilonda na Italie, Mama Marie-Jeanne Nkuta na Ottawa, Mama Marie-Madeleine Madilu mbote na yo, ba César Wechi, bandeko Fiska Bongo na BG ozosa musala diamant na zobanza yo, ndeko Célestin na Bunya na zobanza yo, frère Jancy na Soudaf Douglas Wale na zo kanisa yo pendeko nanga, Papa Willy Kalombo na Paris na zobanza yo, en tout cas Nzambe asungabino ndeko nanga mwasi Lili Chamala nazo kanisa yo ndeko nanga mwasi Louise Nkiabavanga nazo kanisa yo kulutu nanga Félix Mavakala place ozana zana motema na yo nazo yebiete esika banso bino bozali bo bimisi mbuma misu na bino pona kolanda ngai pasel Asa ubita portable usafunga nuki. C'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ta maman. Louis. Ah. Izaneyo. Mengait. Ah. Oyo l'équipe. Una l'équipe où il y a pas seulement. Ah ma chère. Ah ma chère. Yakabu. Ah. Ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka des services. Mais ma chère. CPX. Oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sa mabele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Zizali na baagence msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Tangu na yuka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis boko senate CPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation constipation GPX numéro 1 ya fret congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.